kisango masia aye. Haye ikati nanda kona ye. Bakake toko koyemba na mutu oyo asalaka asalaka musique profonde. Na yebakate kezaki esprit de mort. Na uti vraiment na malade moko vraiment très grave. Malade yango dans le bas. Pour na yebike mitema bato mo beta tuku. Voilà, chers internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission Shot News avec Ekibumba, votre humble serviteur, toujours dans notre site EHP Media. Quand on parle de l'EHP Media, on voit directement Papa Edo Amani que je salue, sans oublier Maman GH et toute la famille Amani et la famille Bumba. Na pesi bino bambote place bozwami. Lelo pona bana nzambe nyoso tu. Na yambeli bino moko ya ba servante dédiée oyo famille et difiara biso makasi et sepelisaka biso famille makoma bongo a tozali na pengani makoma oyo tosola na ye. Moi batan ebele ba monana susute sur scène tomeka oyeba ndenge nini makambo ekoma lelo yango to développer lelo na ndeko na biso sœur na biso pengani makoma. Bonjour maman. Bonjour. Bonne santé. Ça va par la grâce de Dieu, ça va. Voilà. Soki tobi tozonga na parcours na bino batu bayebi place bobandaka ndenge makambo esalemaka mais du moins un moment donné bopesa biso pena esengo na Congo mobimba et puis partout ailleurs batu basepelaki na musique ya famille makoma bandeko nyonso Martin Tutala Nathalie on apesi bambote place bazali tout d'un coup bunga bongo na scène dit à quoi en tout cas na roye sabino bana nzambe to bunga kate tozalaka na ba tournée belé à kosala pour Jesus for Life album à Jesus for Life ezalaki album moko faire voyager ki biso partout ndenge ka professeur le baki que to voyager mokili mobimba to ke Seigneur comme ça so ba place to kana kate to koma ya comme ça biso na sabino vraiment et salama ki pe solo na komisi nzambe wana po silence on ezaki po tondo sa ba tournée na ko ba monde entier mais pour na to kenda na ba Australie Togo Ghana partout donc partout to kenda ki to on a place oyo to kama ke bakoko yeba makomate mais ba ezalaki na Tonga Nouvelle-Calédonie Haïti Hawaï partout bah comment on a bossé mais partout quoi. Voilà, on a sikoyo bino bozali na tournée ndenge wana mais quand même sur scène depuis Jesus for Life. En tout cas, tout le monde est sur son album T et tout d'un coup, tout le monde est Nathalie Makoma, comme il est trop proche na tout le musicien profane, comme papa Wemba, featuring et belé na ba Ranson. Bon digérer qui on est nini tout tant où il y a moi kobenda na naewana kosa. Est-ce que réellement longwa ka na groupe familial to ezarande? Bon, ezalaka no makamba problème ou les kaka ya nani ya ndenge ba lobaka na biso que selon ndenge ekambeli ezalaki ya molimo elobaka ke tokoki koyemba na mutu oyo akoki kosala asalaka musique profonde balobaka tokoki kosala yango te parce que po ezalaki na ekambeli moko fala totosa tolandela neti ekambeli ya kotosa no mibeko ya nzambe kosala na o Seigneur alobaki fala toyemba nanu biso moko nanu ti mokolo Seigneur ye moko kopesa nzela normalement makombe bandai kotambola avant tosala likambo totu na molimo sikotango siko proposition wana yaka biso toboyaka ngo biso nyonso toboyaka likambo wana esalama mais après hier avec Nathalie Kondima asala likambo wana ezalaki mo discussion mo nungu na famille nungu wana esalaki ke o alobi boye et kosala moi likambo mo neti mo ba discussion tina ndenge paye kolobaki ya quelque sala carrière na ye puis tozaki contre yango ezalaki te ke tolingi kaka akwaza condamné na biso non tozaki contre ke asala musique ya profond na ekambeli ndenge esengaki.
Voilà, donc ce tobi première et loko et sala moi moi nungu ane côté za itan wa saki première featuring na Ranson na Nzembo à Croix-Rouge, c'était ça. Oui, je crois que c'est ça, oui. Oui, Ezaki Yango. Mais Ezaki peut pas proposition misoupe belé à parier. Il y a musique profonde, mais et qui ko toi qui ko boya nyoso mais yandi maki. Voilà, soki neti eza na conseil moko ko pesa na groupe moko o eza soudé lelo. O eza soudé lelo balandaki Kambeli mais bazui proposition moko tam susu ya frère Kofi to ya frère Fali to ya nani ogo pesa bon conseil ni parce que na moni bino déjà pesa bino kokoso. En tout cas, bon, na ko pesa bon conseil que avant abandima eloko nyonso to mutu nyonso to koya mpona kosenga bango basala featuring azalaka bamusicien chrétien ezalaka musicien profane il faut d'abord kotunaka nano molimo mso bato mosusu bakocomprendre yango te kosolola na basani na nzambe kotuna mpona sujet wana ke estce nakoki kosala likambo boye oyo motu boye asengi ngai mpo kokende mbangu eza malamu te mpo oyebi te soki seigneur apesi nzela ou bien apesi nzela te esengeli malamu kutu kotunaka kaka nanu molimo mpo moto oyo ntango molimo ekopesa yo nzela osala likambo wana na motu songolo yebaka ndeko na nga ekosala yo malamu nzela ekozala polele baconcert bapublicité mingi boleka facilement botouche mitema ya bato mpo nzambe moto afungolaki nzela. Voilà, merci beaucoup, chers internautes. Je crois que sa précision mouké. Tant que sœur Nathalie, sœur Pengani Azoloba Molimo, ezali ndenge oyo na ekambeli abima balobaka mingi mezali tangu yozo sambelo zo senga Saint-Esprit a guidé au moni tangu Jésus azaki komata bina kotika bino morote na kotiki ntinde la bino mosungyo ezali molimo mosantu molimo wana nde yango oyo to sengaka a guidé biso pe alobela biso na banzela ebele na basonge et puis na ba voix audible pe na ndenge mususu akoyebi oyebi à travers mutu. Voilà, nous poursuivons cette émission. Mama Pengani eloko wana soineti botali ndeko Ranson na musique dérange abino parce que benda moi muke et là moko bote. Non, pas du tout. Pas du tout. Ezalaki lango likamoko esalamaka donc okozala na kanda na yete po biso toza bato lokola ye donc esalaka biso kaka que proposition wana na moment wana nde esengelamaki ke esalama bongo te mais tokokoyina ye te mpo so toyini toza nani liboso na ye toza pe nani liboso na nzambe donc tout déjà c'est pardonné c'est sila nango toza na biso na kanda te mais tozo continuer kaka nzela po ndenge bible lobi nzela eza molai biso nde totambola na sembo totambola na kobanga ye voilà ndeko na biso aza ndeko na biso frère na biso proto na problème na été. Merci beaucoup. Nakolanda kaka pe ba émission na ba information pour avant to sola na yo to lukato se renseigner témoignage ni nozaki nango vivante oyo nzambe asalela yo tango ezaki mwa ba appel to nini parce que ça parmi ba témoignage ozoloba ezaki ndenge nini nzambe asalaki nini pona yo pona santé nanga olobi nzambe asali ya minene vraiment na santé nanga nauti vraiment na musika na santé vraiment ezalaki malamu te nautaki na nzela na liwa nde tolobaka kaka ke Yesu Masia ayaka ye mtatiaka point ye mtalobaka liloba ya suka na bomoi na moto bandeko na ngai na koyesa mno likamona to kosala témoignage nango na asi mingi balandi yango pa ya collègue na yo nalobaki que en tout cas nazalaki moto moko nakomaki neti mocholi neti kochola liloba ça veut dire kochola parole ya nzambe nalingaki bato babenganga lisu pengani makoma te ebandaki kosala ngai bien te namonaki ke oyo nasalaki ekoki mais pas na nzambe te mais namonaki ke nayembi déjà bato babiki bajeune bandimeli ndenge elobamaki na prophétie bokoyemba natindi bino mpo bajeune baya kondimela nzambe baya kokumisa nzambe sikoyo namonaki ke oyo nyonso twana esalami déjà namoni bon c'est fini mais nayebaki te ke seigneur asepelaki na maloba wana te donc nakomaki teti nakoloba mutu makasi na maloba na nzambe plein nyonso to ezalaki ya diable mpona koséparer biso mpona kokomisa nga mutu makasi nalingi soki oyoka mutu soki alobi ka pengani ya boni sante ngwa oyebi nga wapi oyo nayebi yo na tele non koloba bongo te nalingi donc nakomaki vraiment koloba neti mutu makasi vraiment mais nayebaki te pourquoi nakomaki mpe bongo donc ezalaki plan ya diable seigneur sikoyo ntango aye kofrappe ngai
pour nzamba akoki frapper na façon surtout ya lingi akoki frapper biloko surtout za kozika akoki frapper voiture za kokufa bana bakomi kokufa donc makambo ebele nde colère ya nzambe etakaka moto nde na oyebisa bino Seigneur a frappé kinga na maladie na uti vraiment na malade moko vraiment très grave na konda ki makasi na perda ki basuki silenga na mutu sikoyo avant na msoko ba sida sida te non ah bon bacholi bon Batoli la bango po bayebi vérité te bayebi te quoi mais ils allaient vraiment nzambe tango na lalaka na landa kolota na kom naza ko saigner makila naza kolota na kondi ngasko nazo comprendre te wana avant na bela na bi po ni nazolota ba bizarre na lota ba na kati ya cimetière na kati ya ndako pardon hein na ndako moko na kata cimetière ba ndako mo batongeli nga ndako moni nde ezaka na ba cimetière ke batongeli mutu mo ndako ne batongela nga ndako moko wana na kati na moninga moko na ndoto naza na kati wana navandaka na se mutu na sebo na mi moninga mona bi nazo sala nini awa na yebaka te kezaki esprit de mort ebanda kolanda ngai nga nazomona ka na loti ya na bandi na prier na nga kaka mbangu esili mena eba iteke ezalaki Seigneur ando la sanga keba naza ko frapper keba il faut prier mingi po sinote okwako kufa nga sikoyo na ndo mona kaka normal bon na mo négliger en tout cas na koma iko négliger makambo ebele ti mokolo mususu na eko kweya tant na koyeba meminga l'hôpital basalinga ba examen ba ebisi mobile na ngai que ndenge mwasno azali wana aza malade yango dans le bas pour na ebike mitema bato mo beta tukutuku en tout cas malade nga siko na bangara mingi tant batali ngai ba ebisi nga babiko lela te eza malade mo eza grave moto obiki soka eza nzambe siko na vandi na bi na mobile na ngatalinga nga pe na tali na komi ko banga donc banga na ele ngai naza moto ya kilikilité kilikile laksini mobulute naza marié ça fait longtemps na âge de 17 ans déjà na balara na âge de 17 ans donc na vandi calme na bi nini sus si ma docteur tanga bio non basuke ko ba quelque temps basuke ko longwa yo marambebele tie ko yo isanga lobi que non oza na cancer ya makila natali cancer makila biso ligne na wando tala ligne ya famille na biso maladie wana donc abino na yokango te na yebi pe ngote abi cancer makila wana eliak ebebisa makila tout ça là donc eza malade moko eba ko biki sa maté muto biki soka kanzambe mais biso ba docteur to kwa tondime la kana na science na nzambe te mindele ya balbene so bongo alimba mona komi kolela la komi kolela na ndenge moko type ko yebisa nga babi donc il faut tout traiter yo tout ça là tout ça ba chimiothérapie makambe belé si malobi nango ba ko esanga susu non to trouve na selo ba examen to sala ki to trouver susu cancer ya mikuwa donc 2 cancers ba na nzambe no esabino en tout cas vraiment bozalaka bon négliger maloba nzambe te bon négliger kolote ceux qui Seigneur appelle ceux que nous a prophète salamu sala prophète na malamu ko koya na mbeba te ko négligent tout son négliger skanda na nzambe vraiment ezara vraiment makasa ko frapper na lolenge de sotalingi yeba ke ba frapper ngai na komaki vraiment très dangereuse que ato lobby ata pasteur oteinga na koki koloba ko mabe po na ko finga yo na ko critiquer yo donc nyoso to na Seigneur a pas melenga pourquoi parce que apesa kingai mongongo apesi ngai ba fan apesi nga oyo mutu niso ko sepela ngo bandaku bambongo likabo makamni so apesi ngai mais nakomi mocholi pesa ki nzambe kanda nzamba linga bongo te ti ba ko isanga bomba bika nzamba obikisa yo tango na bimi nakomi kolanda ba prière nakomi kolela ba pasteur na ba prophète na so ya bima prophète Makasi Mangala zana akina Uganda ki États-Unis apôtre Mani pasteur de la foi évangéliste Roger Baka na bengaka bango nazo kolela bo na busunga nga vraiment babi no kufa no tika biloko nyonso na koma vraiment kolela ba isinga babi non ma sœur zana kondima nzamba obikso mais tout bela loba nyonso tout senga bolimbiso nzamba o salaki nzambe to senga bolimisi na nyonso to salaki ngasko na okopate bolimisi ngo no senga babi ozala makamoko osalaki maloba moko lobaki donc Seigneur asepelaki na ngote na bandi balmoko senga ko babi na fona sa ba sacrifice vraiment eza vraiment difficile na sali ba sacrifice ko tumbambeka emso pour couper sa voiture emso couper sa ndaku selon motema ndenge esengeli po o tumbambeka moko o ekoningisa trône na nzambe
pour likambo wana ekolongwa vraiment il faut zala vraiment la kata motema no vraiment que ndimi na tiki mabe na kosa suboete na kochola te so na zaka muyibi na koyiba sute so na zalaka ndumba na za sundumba te donc likambo wana esenga vraiment faut tout bela nyonso tout aleti na eko sala vraiment sacrifice wana ko bondela ko lela na zala ko ndima ete ko lela na ngai wana elelisaki vraiment Seigneur ti mikolo to leka na melasu bakisi ya mindele te. Kisi ya mindele, ça veut dire bakisi o ezali ko nettoyer makila bakisi mwa makasi soki na melia o bandeko langa ezaki lokola drogue soki na melia ngo fona lala na bouger te na kokota douche te donc soki na kende toilette faut ba memanga pa mobile nanga en tout cas mobile nanga vraiment a souffrir vraiment ngo balobaka que ezali mabe mobile za la seule nzamba tinda mosungi mwasi dozali pe mabe mwasi za la seule yango atindela mobali po bozala malamu mobali nanga vraiment souffraki mingi komema ngai na toilette soka nga sokolanga na lembi po na kisi wana ezala jour moko na lamuki na bi na mobali nanga na bi na komela suba kisi ote kisi nini na kotombola verte na kosimba lutu te na bi non na lingi sute so na kokufa loba ezala mokano na nzambe mais na yebi ke nzambo na zoko bondela butu na moi ba pasteur de la foi ba prophète Emani Abima ba prophète Makasi Abima ba gotu bazolela po na ngai na asi nzambe na lola koyoka nga na kokufa te na tika tous les kisi et ma docteur nanga na kina 120 kisi 120 comprimés carton bakisi ça 100 donc faut compter carton moko de bakisi ya mikuwa bakisi pona makila bakisi pona misisa bakisi pona kolenga bakisi pona perdre basukite bakisi pona na mona bien donc bakisi wana na kina 100 et quelques so ina mema kango awa bonga omona nasi bandeko balinga bakamwa bakisi na nyonso na tika ke babisu na tiki komela bakisi wana na kuumela te na kokufa donc des docteurs alobaki nanga c'est le médecin na ebisi na bingai na komela su bakisi wana te abiso melite okokufa basuke ko longo susu bien on a comme pale pembe moko lokola crée na ebisi na bina ndimi na koma bomba nzambe na ngai na ebika okomsanga bongo te ti na koma ki komela bakisi na lisusu te na tika tous les 100 et quelques kisi carton ya kisi na melango sute bandeko nanga parce que na yebaki que nzambe obik na ki na foi kondimana et puis pelo rezaki bizarre soki nazo mobile nanga la tenga poto ana naza komikumisa te mais ndako eza tellement munene na poto to na 6 chambres na bandeko la na salon na matela na te kaka matela moko na se na salon na oko mate escalier te poto mandako leki munene na oko matate na la kana se mobile nanga tellement lokola munene na na se naza vraiment na besoin d'aide yé pendant là na sima pona ko tumba mbeka sacrifice andola na sima pendant une année wana depuis 2017 ti na janvier 2019 et ça une année bongo des ans to la kana sima na sima ti mukolo ba ko sabiso que to nzambe ayoki kolela na biso to zonga na mbetu nde to zonga kana mbetu ale na kompe makasi bande konanga na tikala komela 100 et quelques kisi wana te ba carton munena etoni na bakisi toutes sortes de bakisi ya makila vitamine na suki vitamine pour la miso tout na tika soki ka na tali na télévision na fongoli télévision na mona pasteur de la foi TV azoteya so atei sujet ka nanga o nazo passer wana o kaka azoteya ba na église botonda na kondima atozala maladie ndenge nini yeba kango nzambe la lola ko bikisa o me yo foza na foi akobikiso exi abikisio e ana mama moko azala maladie grave mais nzambe salongoli maladie anani so wana nga sikoyo nazaka en train ko bunda kolelaka pa Seigneur po petola ngai sukola ngai nazolela kaka pasteur de la foi na kopana ite ceux qui na leli kamwana mukolomo na leli na bi mobile na otika yo na bana vraiment na ningite na ngina tika notenga za jeune boy na kufa jeune boye na so na simbi suki bo mona suki elongwe na bendika suki boye elongwe na bitala na okufa moi mobile na ngabi soko zo lelo zo fongola porte to lela kai pa nzamba obik sorti côté akaniso moins na andor banga mi stade des martyrs akaniso na stade des martyrs tant boyemba ki makoma bato belé babikaki bato belé bandimela nzambe akaniselo quand même atana mokolo wana siko tant to fongola télévision boye passer de la fois bandoter nzamba ko kanisa yo na makambo sala ngasko no mona onde bizarre na bi amen nando mona ngolo bi pa biso to lobi likam na 12h tant on fongola na 12h05 exemple nazo pesa na tombé na passer de la fois azoteya
mateya wana ke yo ozolela pona nini maladi nini nzamba bikisaka te nazomona ngo na ba oh fotonda na kondima ata maladi yango eza naobi non ngala mobana nga totalani ti tobengaki ye tokomi kosolola akomi kopriye mpona biso bapaster mingi nde nalobi ya bima na église na biso na Molenbeek na Bruxelles bango mpe batimbaki kolela baotinda bamama bayaka kopriye mpona nga tosala na ndako voilà ti mokolo mosusu tokei bapo bakontrolaka ngai selo mindele nde bandimaka te balobi que chaque après 6 mois fo basala ngai test makila batala tout biloko nyonso tout batala nga bamona so eloko te awa c'est longwa papa bengana bango pour passer babatique tout papa bomeli siffler tomeli siffler chamakande sabe ouais voilà non c'est tout longwa Amélie siffler ate biloko na agence moko na lemba wana na JCPP bagence nyonso eza ya mavwanga saba nana nina yo malamu tu ya kutwa bilo na moni yangu peke mona yangu lukula boni yangu wana yo Bonjour papa et maman. ah bonjour On est placé. ah Venez ah place. merci Bofanda. ah kuvanda Pesa biso code na bino. kodi yangu wana Lamu kekaka papa. C'est Makaya Mayuma. C'est ngai yote o ngai nde la carte de lecteur papa. Papi. Logo ya deux colis oyo hein. Papa Makaya Mayuma, tala Makaya Mayuma. Papa, bo baluka na sima na dépôt boza biloko na. Yewana JCPP mokonzi ya baagence nyonso yende kilo ya makambo ya kotinda biloko pe kozwa ata oza na nombre ya bacontener eboni tala depo na biso okomona confiance JCPP la rapidité la sécurité oyo asilisi kolela ya bato makambo na bino susi ya baagence esili epai na biso tala biloko ekokita moto aza na esengo kuna tozwami wapi toza na France toza na Suisse toza na Allemagne tala bato bakosepela azwi ya ndimi te epai na biso bokeseni ezali eloko moko te ni ato maladi o mikuwa eloko moko te eloko kaka oyo balobai nanga babi ke soki namelaka bakisi nayesi bango na babi namelaka so bakisi te babi eza impossible jamais okoki kozala na santé ya boye ke totrouvaki yo na maladi santé ne komi boye eza na maladi su te ke olobaki obiki na kisi te obiki na bapriere na bino non te tondima te nde nazoyesa bino ti lelo oyo bandocteur na nga bandimaka te ke nabika. Voilà, ce qui est impossible dans les médecins, tout ce qui est impossible dans la science, spirituellement, pas en Zambé, est possible. Voilà, donc témoignage, il y a Ser Nabiso, Pengani Makoma, tant que tu bêta ramasolo ya boé, tout tant que bapé ça ba témoignage bezali pona ko laksaka ka yete me kota la pe problème o yoza nango, yeba kenzamba ko iko salela yo, mais yeba ko kozala sincère, yeba ko ko limbo la onyo soto sala ki peza na foi ndenge ser na biso pengani makoma zala ki nango ye lelo azui lobiko etikali pe tour na yo po lobiko eza nango gratuit pa nzambe. Voilà to ki témoignage wana témoignage mo choka mais nani mo ya curiosité suki yango so ekoma nango bien oui suki nangi kola nango ezala ngo sumi o yango te o eza biloko na biso basi totiaka kaka non suki nanga yango so caméra kozwa
suki na ngango ezala na suki mikuse c'est la première fois na la kisa wana chance yango suki na ngango eza partout ebele yango bomoni voilà. Voilà, chers internautes, donc ils ont vraiment grâce au Yotomo. Normalement, tout le monde a suki na mikuse boy. Voilà. On a toujours poursuivi la mission Nabiso. Si vous témoignage wana eleki, est-ce que ozo compter to ozongeli musala ya nzambe ndenge esengelaki po soki ozaki frappé wana pona ba dire okoma ekoloba ndenge okomaki sikoyo okoma kosala nini na musala nzambe po toyoka ko susu ozoyemba te to oza na studio to ozosala nini actuellement. Et bon, na oni surtout elekelaki ngai nalobi ke etikala kumisa nzambe po bato mingi bakufi na maladie ya ndenge na ndenge, donc nzambe apesi ngai nakobenga ngo lokwa deuxième chance nayeba kotambola malamu nayeba kotosa mibeko na ye nasala oyo atindaki ngai nasala apesi ngai mongongo nalobi pourquoi pas nazongela koyembela Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nakumisa ye nazongeli koyembela ye na préparation et album single ou bien album c'est le producteur au nazo luka o akomonana o akondima a to sala na ye a produit nga to tombola œuvre ya nzambe voilà naza préparation album banzembo eza déjà banzembo eza lango déjà eza donc nakolo ba pour le moment eza 8 so ki penza basunginge ko komata 12. Voilà, Sœur Pengani, chantre monene ya nzambe o bato nyonso to bayebi bato ebele pe bayembi lelo pona bango soki okoki kosalela biso eloko moko ya kala erapele lisusu bato mwa moke. Eloko ya kala mingi na noyemba bon nakanisa nzembo nini ekoyosa bino bien oyo okoki kose retrouver nango nzembo natamboli otya pe voi natamboli na mokili natia voix. Oui. Natamboli na mokili ndekona na zwilo bikote na belemi na mokili ndekona na zwilo bikote kasi lelo ngana belemi epai na ye natamboli na mokili oyondeko na zwilo bikote na belemi epai na yo kolonanga yako presa biso kimya na mokili awa ose yako presa biso kimya. Voilà, merci beaucoup. On a vraiment topé simbote na apôtre Emani Bolia Place Azali, topé simbote na ba docteur Nyonso, topé simbote pe na apôtre Omer Place Azali et maman Deden, topé si binombote na ba prophétesse Nyonso tu ya bima bandego Nyonso. Apôtre Luzaye Mwazali? Apôtre Luzaye Mwazali, je crois les terres. Ah oui. Ok, apôtre Luzaye Mwambote na yo, on a papa vraiment zaki ko yambanga mingi na bureau na ye. Et toujours continuer, maman, c'est quoi ndenge ozo préparer album wana, obi ozo luka producteur. Na nous moko sali sinte to ba o bozaka travailler na bango liboso comme ba producteur, bazana no shoté na makambo. Donc nakolo ba que na minito yo naza na producteur na noté baza ebele mais nanu molimo et kambinga nante kena pona Antoine na pona Dudu bera pona nani dans nazo zela kandenge molimo ko kambangai mais porte ezali polele pona motonio surtout o akoya pona demande na ye ya azala producteur ya Pengani pour reproduire album. So bani ba joindre yo kasi pona production. En tout cas ceux qui batuni surtout ba mbazwa ngai ba rejoindre babenga ngai babenga manager Yves Ipan yende mtazana contact nyonso yende ba onyo surtout balingi babenga ngai babenga parti na ye yende mtako yebisa ngai ke producteur boye donc isa esengo mingi na osepela mingi pour vraiment naza vraiment na pressé na salango naza vraiment pressé na sala o na lobaki kena ko remercier nzambe na album wana na ndenga bikisinga o minganga bakokaki te. Nzembo nini batu bazozela bakoki kozela to mwa kotsa mwa mungu na monoko deja na eloko moko te na bombi yango na lingi na ontem
te manager alingi nante alobi tozela na conférence de presse yum taliboso ozala donc boyo kango na conférence de presse donc tout ça là donc boye basiko nante mais na boité mais siko nante. Voilà, merci beaucoup, Sir Pengani Makoma, au Pesa Ibiso Tanayo, Koyo Kapé, témoignage Kitoko, Oyo édifié vraiment Batebele. Donc, Total Anaka, na musika, lelo tozana Sir Nabiso Pengani, Azaki Pena, tant Azaki Kotala Biso na ba émission. Émission ni markayo na ba o Biso Tozai Kosala. Na la nonde olanda bino mingi na seperno makasi na calme na yo na façon dont on posera ba question polémique té ko boaka batuté en tout cas vraiment zaki bien na landa bino en tout cas et Markangai ya prophète Jonathan prophète Jonathan, en tout cas na lela zaki na prophétie pour na Congo tout ça là partout baboya qui est mais yo accepta qui est baboya qui était mais balinga qui a pour proposer bambongo ebele donc pas na yo ndima qui gratuitement en tout cas c'est pas donné à tout le monde exactement pour la battu sur basala bongo na sepeli vraiment makasi na sepela ne pesa makasi ça vraiment na likabo na nzambe nzamba pambole place azali atianga pe na ba prière à soutenir ngala ba prière pour ça tanazam très jaloux azam zinga kaka zo tambola lokolo mbwa azo lukaso ko kanga nani donc yango na to mi batela makasi na senge pa na ye na bolingo na nzambe na bolingo na nzambe o apese likabo wana atianga vraiment na ba prière. Voilà. C'est bonisiko famille ndeko na biso tutala azo sala nini maman Annie osala nini et Nathalie actuellement azawa pipe azo sala nini na Martin to mekana koyeba moi moke parce que ils a vu ya bato bazaki sika moko lelo tozo yo kango susute soko ko détailler ata moko. En tout cas, nous Sabino, tant dans l'album au Pengani Makoma, ce n'est pas que na longo na Makoma, voilà batbaye ba ezalinde pour na senga ki bande konanga nzela, na sala nzembo moko pour na ko remercier nzambe pour na santé o ya biki singai. En tout cas, ya Douma aza bien, na si boka mandelo ba ya Douma ya tutala ya Martin ya to maman la somme ta kolisa ki biso bongo. Ya Douma aza très bien, aza docteur en Angleterre, ya tutala aza producteur businessman na Angleterre pe ya Kinshasa pamba mais na coucou. Ya Martin aza bien, ya Martin Seigneur a tombola qui est comme ça qui apôtre. Donc na likabo monene nzamba pesi na kati na ye azolanda nzela pour car na ko bikisa ko milimo ya ba ko lakisa bango yete mtazo bikisa mais pour na ko lakisa batu nzela que nzela yango yo bolanda nzela o te nzela ya nzambe za boye tout ça là azape na etonga na ye église azokamba bandimi côté ya batu liloba na nzambe po bamona miso na nzambe yani azali na ye yani azali toujours na ngai azotika ngai te azako soutenir nga pe na album oyo boyo ka pe voix na ye azali toujours Nathalie pazali bien Nathalie apesa kinga kutu nzembo moko Nathalie azali kabo monene nzamba pesa na kat na ye nasi bat baloba oh ye lisusu non ce n'est pas ça bande konangai Nathalie azali leki nanga azali mwana mama nanga likabo nzamba pesi ye ezali nango menzambe sikoyo alongola pona nini dans le sens que pona yo moto oponi que osala nzela oyembela mokili mais mokili ezali koyembela mokili ekopesa yo litomba te oyembela biloko mokili basi bana mobali tout ça là nzambe azali nzambe mo très jaloux alingara bo adorer bo tombola bo adorer banzambe mosusu te bo adorer ka nzambe moko le Seigneur apesa ke likabo monene eza lokola aponi ayembela mokili nzambe siko alongola nguya wana oyo ke obandai ko adorer ya longolaka tangu yo ko zongela na sama kolona yo fukami de nzambe ko zongisa mwinda wane bandai ko ngenga na kati na yo pona ko lakisa mokili ke nyonso tu otoko ko kumisa ngotende Bible lobi nyonso tu ezali pamba esko si la vanité des vanités faut ko kumisa kanzambe ko yembela nzambe eza malamu mingi pona nini ozako kumisa nzambe wa kelio ozoteya bato zongola bato na mokili ozokomisa bato na nzambe ozobenda bato babele maipai na nzambe kolongola bato mabe kotalisa moto ke mokili ezali milinga ya mwindu mto antuke biso o tout ozomona ezali ba fantaisie ya pamba yango wana siko na osenga na bino botia Nathalie vraiment na mabondeli ke azonga na koyembela Seigneur na makona Seigneur po nzambe lobi plus tard nzambe a molimo ne pe mana kimia ekota na emona Seigneur ekoma
na ekota na mboka na yawe lingala etungisanga voilà yango wana Nathalie azali bien aza na likabo wana mpo nzambe ngala osepela kutu Nathalie ayemba na ngai azala tana ayemba miziki ya gospel mpo na kotalisa mokili ke Nathalie azali déjà yebi maintenant to vandi sengo vraiment na mesate ayebi mais faut to vanda vraiment to solo là pour ezali le moko facile ezali le moko po andima vraiment tika musique mokili o ko pesa ili tombate ezali vraiment facile faut vraiment beaucoup de prières pe nguya wana toucher ye pour accepter tango ko accepter et kozala esengo mingi na mboka la lola pour satana we la ko kanga na matoi pour ceux qui a kangi matoi ayebi ke ata prophète ndenge nini ata pasteur apôtre liboso na akoyo kayote pour ani matoi sata kangaki siko faut vraiment to simba ye makasi na ba prière lisanga bato ebele elepo na likambo wana nzambe afongole matoi wana po ko accepter koyoka biso souci nangeza vraiment Nathalie yemba nanga souci na biso za vraiment ke Nathalie zongela gospel. Voilà, chers internautes, eza eloko oyo tamususu tozai komi tuna ba question banini potolingara bango mingi pe tolingara bango mingi alors si réellement olingara bango mingi ndeko na biso Nathalie aza toujours ndeko na biso aza toujours mwana ya Nzambe tozwa temps ya robondela pona ye je crois ye moko pe olanda vidéo oyo tangu déjà batu bazo manifester désir d'un pour ça wana ya koyoka yo lisusu na gospel seke bat balinga ki mingi na côté moko boye soki osali biso ngo e kozali pamboli pona biso pe ozala malamu pona bomo ina yo moko Nathalie Makoma. Voilà to pesi mbote na bon anniversaire na bébé Winner Lutumba oyo azo fêter anniversaire na ye et to pesi mbote na ba enyo surtout oyo bazana biso nzinga awa to bosanité Eric Arsenal oyo asimbeli biso caméra pe to pesi fils qui chamana Gole donc to pesi bambote. Voilà to zo continuer émission na biso to komi vraiment na suka émission na biso Yves Ipan oyo azali manager ya Sir Pengani Makoma barozoyer ceux qui toni to pesa ba précision barozoyer na so botali star promo super promo 243 bon na ba contact ya Yves Zawana numéro na ezali super promo 243 donc Yves Pan barozoyer côté wana pour besoin ba coordonner nyo surtout na part ya Sir Pengani Makoma o nyo surtout alinga se présenter lokola producteur en tout cas porte za polele yaka solo là et au sala bien parce que production et zalaka na retour nango ya bien et surtout au sala ngo na nani na psaume 101 yo mo ke otango comprendre donc o ya za pena pembeni ya bitima ya mai ya ozanga mbuma te nzete o elonami pembeni ya mai ozanga mbuma te pe ozanga likasa ya kitoko te. Voilà tokomi na suka émission na biso nino koyebisa ba enyo surtout ba yebaki yo pe bana nzambe nyo surtout bazolanda ya ce net moment ceux qui peut bon contact écoute to pesa te po manager aza déjà wana. En tout cas bana nzambe nyo na pesi mnombote merci mingi na ndenge bozita na bino pona koyoka ngai témoignage o na lobby wana nazala kondima ete ekokolisa su kondima na bino pona kolakisa bino ata maladie nini ozuza nango ezalaka maladie de ba miango conspiration ya famille miango ya famille tout ça là ou bien osala ki kamoko mabe ou bien oboya ki kotosa mibeko na nzambe yeba ke nzambe aza toujours nzambe na mawa apesaka toujours bana na ye chance lisusu ke otambola na kimia otambola malamu en tout cas ba o bazala bambeto hôpital bo longola espoir na binote kondima na binote po nzambe na lola vraiment mato ineza polele e yo kaka ndet bomona ka mapata oyo bino bomona mapata mapata mais batu musu mingi ba yebaka te za ka mapata te ezande liso na nzambe za komona biso mbaka nyoso to sala caméra eza ko filmer biso tongo midi pourquoi nyoso to ezo o sala ezo komona na ezo mona na ezo ko filmer yo na suka na bomoyi na yo nzamba olakisa yo filmer nyoso to makam nyoso to salaki yango wana na osenga na bino vraiment botambola na sembo botambola na kobanga nzambe ezala ba prophète ezala ba pasteur évangéliste docteur de la loi spirituelle bango nyoso to botambola sembo boyeba ke soki botamboli mabe o pengwi moke satana yaka na vitesse makasi pona kokota era kokota ko bebisela o makambo ebele soko zalaka kutu rebel kala akokomiso
plus rebelle lisusu okoma bilatela komela masanga oyo bandaka komela te akotinda o pe na mili ya bato baza ebele mpo na bato batyola nkombo na nzambe baloba oyo azalaka prophète te oyo azalaka paster akoma boye na babar nyonso to bakomi komona yo mpo anini satana akomi komanipule yo kosakana no vraiment mpo alukaka yo ça fait longtemps ntango ozalaki na bonzambe abandaki kokengela mokolo nini oyo yo pengwa na likambo moko po yakota pardon na sengi na bino vraiment bozala vraiment na kokeba po botala ndenge nga na uti na komaki vraiment mocholi na komaki vraiment ko négliger liloba na nzambe metala ndenge nzambe attrapaki ngai pour ko faire voir ngai ke nzela ozolanda eza yango te aza capable ko boma ngai mais nzambe apetoli ngai na komisie mbote na bato nyonso tu mbote na futur producteur o akoya toyambi bino na kimia mbote na yo merci pe mingi na bato nyonso voilà en tout cas tokomaki na suka mais question mo ntango ozoloba elinga bato ebele baotuna mes frères ekipe wana otuna ebote tolinga toyeba Sœur Pengani aza na bana boni abalaki déjà depuis 17 ans azalaki na 17 ans donc akomi na bana boni lelo. Bon, non, bandananu, tangu na balaki nazaki na âge ya 17 ans. Na balaka tangu makoma o na yokisango masia aye. Haye ikati nanda kona ye. Déjà marié. Na ye ko bota na âge ya 21 ans. 21 ans na boti mwana liboso. Kevin Sikoyo azana 20 ans. Donc na bana 4 ans. Mibale, basi mibale. Marié depuis 17 ans, mobile nanga alinga batanga communauté alinga utasoni bon otanga kaka mobile nanga chéri le vendé avanda ko vanda na chopo ngai na télé donc tozaka ba voisin quartier na lemba na chopo ngai na télé na lemba voilà donc nzama pesi biso bana 4. Solomo toyokaka bozara na Allemagne na Allemagne place yango ezalaki ba mindele pena bazalaki mingi te e ba noir bazalaki mingi te bobanda okutana na ndeko mo boyemba na ye mpe ye nde ezalaki nani susu na bosani kombo mais azalaki ya famille te ondere akomaki Patrick Badine bomona ke na ba clip makoma binso surtout yende azalaki banda kadongam na famille makoma mopimba nde bondo mona makoma ngam na kimta liboso na balaka donc ngam na balaki avant na botaki pe avant na bango nyonso liboso ba yaduma ya tutala ya Martin na yani donc yani yaki ko bala après Patrick Badine ba parents ne bazana masina yende mutu aki ko bala yani azaki pe kaka na groupe kaka wana. Voilà, na ngai napesaka Patrick Mbote parce que eza ba souvenir donc makambo totalaka eza biso na mututi lelo vraiment ba Mbote na bino nyonso surtout famille makoma place bozwami et bandeko nyonso surtout bazolanda biso famille Bazilepo famille Bumba ba Mbote na bino tobosanite Tali ma grand frère propre. Voilà, Bambote toujours, pesa na pesi na papa Afonso na kati à Paris, tobo santé Tali ma grand frère propre na Belgique, Bambote na yo. Et puis Bumba, Bambote na yo, Nancy Bumba, Christian Bumba, Pati Bazilepo, Bambote na bino place bozwami. Babanda bengo mamuke poani. Oh là là. Mamuke kombo no benganga parce que nazo kombo ya koko mama ya mama na biso koko na biso mwasi kombo nezaki Pengani donc tango mama bota kinga Pengani manoka yango na sko tamba boti ngai bando benganga ming Pengani te bando benga po so bengi Pengani des autres manoko ade yango do benga kaka mamuke yango ba ya ni so bo swananga balbanga mamuke mso bo comprendre te mamuke za ba benga mamuke Pengani vraiment eza rare. Babenga même maman botinga mamuke papa langa mamuke bango tsu mamuke bazali papa oui papa na maman bazali bazako na Belgique bakoli mbote mingi na papa na maman. Voilà, merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Ezala ki abino ekibumba o yambaki Sœur Pengani makoma et to sololi na ye o to kokai ko sola na ye bande konyo surtout to komi na suka émission to lobinde to loba na suka émission na biso ensemble na bino. Glory be to God. Bye. Bye.